Mais c'est lui qui a le vrai relation, ne passe pas. Tout banda ça vous dit le lot continuer le lot on a fait. Vraie relation Nzambe. Vraie relation Nzambe n'a qu'à soutenir le président établi, mais pas influencer les autres parce que tu es à côté du chef. Milou Gassi. Ah on a eu Milou te. Milou a mis sur internet. Ah. Boy mon Afrique te. Na ebi lo bablo tu soto pisa na ebi on terra ebi ka. Ebi tete. Te na ebi ka era. Nangi kuna tu no ka shiko. Ebi tete. Te ebi tete. Oh ya film. Tete na Milou a filmé la ebi. Kasi tete Moussa na ini. Asale la ka atina Milou. Bitinda pa finga ke no kanga bato aswa bato a découvrir biloko. Nde Milou Moussa na e. Donc yeba ni kanji. Milou. Yo mo tanga wa Milou. Milou, bonjour Milou, je te salue Milou, bon travail Milou, continue Milou. Prophète, il parle de trucs, non? Yopé, ni journaliste, ni nani. Ma journaliste, non? On va attendre au vent d'un écran comme ça, sur le bas. On a journaliste. Oh, il va présenter Michel. Milou. On te salue, Bobo. On te salue. Prophète Denis Lessia. Oui, Milou n'a réponse. Aussi, qu'on s'appelle la Milou. Oh, c'est grave ça. À répondre quoi, gagner? Voilà, Milou. Non, cette affaire, comme Milou a s'excuser parce que c'est la moto m'a cabouté. Donc, on est à ce titre, papa. Oza Mouloubate, boss déliré, Aboulubate, non, Abousaïli, Aboulubate infiltré. Donc, Milou a infiltré. On dit que na pouvoir balouba. Non, qui m'a matina, babi a détourné 45 millions. Yamadjab, je ne sais pas. Nga kuda mama tina na mbongwa. Na Madjab. Te, aina mbongo na ye makasi azaki commercial l'antenne. Aina nga kuda na car, aina la. Okute jana bambongo ni stable. Na bambongo ya ibate. Bosko banungu ebime ute. Wane zali moto yo ayaki ko saleli yende asaleli moto chaîne. Mama Tina asaleli moto chaîne. Asaleli ki mai Kalambai chaîne. Bafuti mbongo ya ko sala chaîne apesi 7000 après ayo ko pesa échelonnement ya 3 2500 mbongo za papier ya mwana. Et ya ko futa dikute apesa mwana 30 et puis il y a quelque côté caché noana côté ya gena koteka ouais na Madjab na yebi wa et trop loin Milou angwazo lo basusu atokomi lesbienne mobile za lesbienne français ngoyo yekola na susi ya mwana monsieur Milou Milou on dit pas lesbienne homosexuel peut-être ça peut passer. Prophète Denis, si on pose une question, on répond oui ou non. Ah, bon, tout non. Prophète, est-ce qu'un pasteur est censé au Kangisamutu? Un pasteur renommé, à sa censure au Kangisamutu. La prison à Tindjeti Makala, avec plein de pardon, Basengi. Non. Pourquoi? Parce que nous, on suppose, on peut punir quelqu'un, mais là-bas, il faut ébeler. Et puis, à moi, la vengeance, c'est la rétribution. Mais les bélés, n'a pas de vacation. Mais moi, personnellement, dans ça, la montée. Et puis, mais quand c'est un on a pouvoir et donc, pour ne pas loin, pour ne pas citer les noms, pasteur, on vous supplie encore. Non. Tu es tout supplié par non. Il n'est pas Dieu. Qu'il a besoin de journaliste. On fait souffrir des journalistes au hasard pour rien. Maman, bon, ça va tout place au bas. Ils ne sont pas des dieux. Laissez-les. Il paiera. Mondana au côté où il y a lobby, ma bena malamuna il kamote. Mais un jour, il va payer. Yo mona mamuse zoye la batu. Oye bate que ça va façon à refutama. Lelo likamubo elio e batu ngo bemso komo. Ezali babilo comme moko nzambe azana plusieurs façons à refuta mutu. Tika est tranquille, à régner. Même pasteur ne pourrait pas faire comme ça. Un moment, dans une époque moko. Liliane Kassabou, Bougana Kassabou.
aza ministre bakenda toye kokutana na Mobutu Saddam Hussein Manda bakongolo banani baleka toye kokutana na banani Kabila père Kasavu père kokutana na ba Zoé banani lelo Zoé pe bapekisi amatavio abaleki toye sikoyo toye na fils tomoni pe ba règne ebele aleki suto comme sur la président Tshisekedi na ya béton Félix béton baza na temps na ya osala aoleka mais yo c'est lui qui a le vrai relation ne passe pas to banda ka savu ti lelo to continuer lelo to ana Félix vraie relation nzambe ka vraie relation nzambe na ko soutenir le président établi mais pas influencer les autres parce que tu es à côté du chef non donc moi je crois que le président de la République na mwasinaye na bato présidence boye ba nani obo ça la confiance ba dowa ba beberiko ba ko sale nani oyo beberiko on to na bengi na Milou par exemple aza mutu ba ko sale confiance te Milou kasi nga yebi Milou te Milou abimi sous na internet boye mi ngoma Afrika te na yebi lo ba lo to soto episa na yebi on terra yebi ka yebi tete te na yebi ka era nangi kuna tuno ka tete oyebi tete te yebi tete oyo ya film tente na Milou e film na yebi kasi tete musa na yini asalelaka atina Milou bitinda pa finga ke lokanga bato aswa bato a découvrir biloko nde Milou musa na ye yango ok na sens wana ya dessin animé Milou na France Milou na France oh a tente au Congo tente aux États-Unis au monde on dit il y a pas dessin animé il y a pas dessin ok tente na France a utilisé Milou a qui abimina mama abimina mwana ba beta Milou na niveau moko ça va beti Milou siko ba fan club na ye ba ndeko nyonso baluba batindi message na kini ke ba beti epona ada muluba amuta soutenaka yoka qui a soutenaka président Fati nzoka nde akende ekobo na ye ekobo Milou akende ekobo Milou en France pour jour lobi na pesa Milou en Suisse lelo Milou en France siko Milou en France maman ya Milou avanda na kasabu maman ya Milou mais nga jusqu'à présent on comprendre ba code yote fongo na ngati etalinga te na lobi boye maman ya Milou azalaka na kasabu pemene ya lycée oyo nini Kasavu buwa lycée mo wana lycée Movenda te motema piko siko abotaka Milou na Moswahili siko Milou alingi te identité atata na yete mama na ye ayeko bala lisusu na Muluba nde Milou azui kombo ya papa wana Muluba c'est tata na ye aza enfant adoptif si on pourrait dire to longwe wana Milou akomo bibanga na basi ya bato Corée des Jupons ne miso boya na ofongola siko Milou boye akozala pembeni na koyenga azo tourner na eloko oyo koma na onini na ngoma Afrique ezali eloko moko boye ya eza osaba makambo ya musique boye maison de production ngoma Afrique batiaka si mwa tambulu alors na minute Milou ana Paris ayebi esika avandaka te quand ndenge omona so osala live abimisi mwa elongi bayeberejaka ye azali personne sans domicile fixe aza na place ovanda te siko Tintin nde nani wana Tintin mutu atindaka ye Tintin aza Colbert ou azali ngoma Afrique chers téléspectateurs ngoma Afrique sikoyo utapesaka Milou mwa mbongo po afinga ye afingaka or ye moko zikolo si je comprends bien Milou c'est que maman nana pe aza procès na ye le 21 juin na Suisse wana c'est que era na lobby Milou c'est parce que non on a eu ka era Milou sur comme internet alata mi manette rouge na ba zonkio boy te manette surtout allez omoni yoko oyebi kulumanga mo blé ye rouge to eba de so aza Muluba to aza Moswahili mais la vérité aza Moswahili identité bimi ebimi maman na ye na yeso place aza na filmer on na yeno na la sabu
ba dossier ebele na yebi ke o no do la dossier de ile te lo te photo tina lokuta tina mo to mona o expliquer dada naki o do yo ko bodio na o se la dada la liki maman en fait tu as profité pour qui même pas pour s'égaler na batouana tu dois mettre à ya mona lobi de milu ana muto batinda na nature sana milu boye na logique alana atente yaza mwati o basani batinda mwali ala kwa na se ese ngana ko na kwa jamais on dessus ma casse ngana milu ngana patron ya milu ona botinda yi wake loko kuna yake quand Milon va baquer le batinda pour baisser sa nana boss nana patron nana martyr na sala ba LC wana batinda ngaka tana osa martyr batininga tana otondisa na institut des jeunes sur na Braza batininga tana osa la Vogue batininga tana ke na Paris batininga tana oke doter batininga nana ngwatininga po epoko wana ngai moko na orenye na nzambe tinde na bandia nazokende loko koma na imkawa batininga ngale problème na ngai soki osaka na nga na commission Milu et Milu ana déjà succès na monde donc yeba nyekangi Milu yo mo tanga wa Milu bonjour Milu je te salue Milu bon travail Milu continue Milu Ngoma Africa azo salela yo awanga no lobi Ngoma Africa ndani na Jos ngano yeba Ngoma Africa te Luka kaka Mike Kalambai Luka Mike te na tenga na koma mutu te Ngoma Africa ezali kasi organisation mo ya ba musique bo musique ezalaka na période wana ndezo soutenir jaloux mutango koma na ngweza nani patron na ngweza kinani akufa Ngoma Africa soko tuni Zakaria ko expliquer Ngoma Africa oui expliquer nga bien Lundala eloko Lundala Ngoma Africa ngweza la ngope zera aene zera mon propriétaire zera ba mususo mutu mwana Côte d'Ivoire ba mususo liso mo bezanga na Congo Ngoma bazanga bonga ba diembela ba gérant yena Golbert ba zera na tete mais ça va trafic ma casse bon point mais ba trafic et là voilà que les sous cigarettes parce que Ngoma Africa ekufa oui donc voilà Ngoma Africa vraiment mais Nikolo yo Ngoma Africa na Tintin na yena na Milu prophète homme de pétage non la comprendre on les donc yo so bimisi crime en internet et tambola et yo kanga biso pamba bobenga Milu na ozele na aéroport andili tanga ozonga bo ngana okangisa tebe petit la route sera to la tête la cassio 48 heures Milu obi déjà kuna za jigolo nani Milu non te Milu kasi babala ye pa linda awa linda mema ye na Suisse akomo boko la bana so ba camarade da linda ba ye ba obima ke beta ba tour ndesiko batikele bana ba futi mo ba tiro de ba bondela wa asalaka lakisa biso carte da yo ya musala oyo sala na Suisse exact batu ba cotiser la kay mbongo 100 euros na ibi ba groupe wana nyoso na monga en États-Unis ada opesembo asoyo nanga na ibi ba donc Milu n'est rien c'est un gigolo et qui tourne de maison en maison sans domicile fixe ala sabiso mukanda ku de kufa kalate parce que la Suisse pour renouveler mukanda il faut aux alanda comme on a moi ce qu'on renouveler on est ba peso passeport rouge prophète il parle de truc non passeport rouge yopé aux ni journaliste ni nani ma journaliste non ton on attend au vent na écran comme ça zo loba on a journaliste il va présenter mission de Milu on te salue Bobo on te salue prophète Denis Lessi oyoki Milu n'a réponse aussi qu'on s'appelle la Milu c'est grave ça à répondre quoi gagner voilà Milu non cette affaire comme Milu a s'excuser parce que il la moto makabuté donc à côté ça pour moi na verset moko na tangango l'homme a fondé la Bible c'est que comme sérieux
Esaïe Natanga. Voilà, je profite de dire un grand merci à Silaboula, la Louve Noire, et j'ai dit un grand merci à Chef. Je profite de dire aussi un grand merci à LM Nikas Luntadila, et je dis un grand merci à Montréal, Joss, je te dis un grand merci. J'ai dit un grand merci à ma fidèle téléspectateur Nabiso. J'ai dit un grand merci à abonné Nabiso pour continuer à s'abonner massivement. Bozan a été ma camboulelo, tout ça dans l'ordre du pétage. Donc tu as pété, on l'a qu'à c'est le mot. C'est qu'on met en asuka. Na pété. Vraiment toi c'est la caca. Na pété na ngabangate. Na pesa vexé on a pas tout mal après. Oui. Tozongi na scène. Na verset moro Esaïe 26 verset 20. Esaïe 26, verset 20. Bible le Bible. La Bible dit. Verset 20. Réveillez-vous. Va, mon peuple. Entre dans ta chambre. Ferme la porte derrière toi. Cache-toi. Pour quelques instants. Jusqu'à ce que la colère soit passée. Pourquoi tu as une version? Donc, on va nous souhaiter. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Au moni kando monakao. Kande comme et quoi ça se passe na ermo boye mutu nyonso soko komi na ermo boye kande elio retire-toi kota na chambre vanda so kande sili osoki na pesibino lisesi milou vraiment pasteur Denis Lessi toki suzawa dia confirmer tobeta bukutu na ba makambo ya tobeta masolo ya ba yo na source information na vie que non yo za ba dossier ba te belé au vandisi te papa on la kengelo non ya nanga mais on la kenga exclusivité mo boye bimi so te na pesikas on a émission par exemple que na ningo mo Afrika ezaka bangote ezango ya batu bususu et wona to yoki yoki déjà faut que ça ngelo wasika yoki te po batu bazo continuer que za ya bangote qu'est-ce que bimi c'est vérité bimi donc nani miloupe na beti masolo ya miluti yo ebi mama na mais ngatiko na l'action mama na avanda na katsabu on te recherche yo a présenter maman bango te ni papa ba mais yo papa ko bat a pesa le ndenge ni na mona na kate o se li recherche banda ke na muswahili wana ke na elibela ake ko zwa kombo ya papa ba do muluba papa muluba nde azwi titre ya papa na oza muluba te boss delirete amuluba te no amuswahili amuluba te infiltré donc Milo a infiltré dit mbela na pouvoir baluba infiltré prophète on te ba recherche Moutaboué bakota a un problème que il paraîtrait que non qui mama Tina babi a détourné 45 millions Yamadjab je ne sais pas nga kuda mama Tina na mbongwa na Madjab te aina mbongo na ye makasi azaki commercial na antenne aina nga kude na car aina la okute jana ba mbongo ni stable na ba mbongo ya iba te bosuko ba nungu ebimi ute wana ezali moto oyo ayaki kosalela ye nde asaleli moto chaîne mama Tina asaleli moto chaîne asalelaki mai kalambai chaîne bafuti ye mbongo ya kosala chaîne apesi 7000 après aye kopesa échelonnement ya 3 2500 mbongo eza na papier ya mwana e akokaki kofuta bikute apesi yango en 30 et puis ye ake koteka chaîne wana kote yakendaki koteka na Madjab nayebi wapi côté ya noteka chaîne wana ntango ateki chaîne bapesi ye mbongo ivoeza mbongo wana ya lie akoseli mama Tina makambo il faut batuna mbongo wana ekuti wapi ça c'est la honte mais bakoki komele mama Tina makambo te bazoprovoke ngai faut réagir c'est pas normal bakomo balongwe na yo bakomo toucher Tina famille nga bunana nzambe akotindelo bazaladi ya otindelo biloko ebele yo moko obunana obunana nzambe il paraîtait que zawadi avoir confirmé sur son nzambe soki yo bundisi ye moko moto akozokipe na yo donc yo nzambe nayokaki milo alobi ke ndenge eza wana soki nani akosalanga mabe te eza mpona mama Tina
nakamwe mama onzoka nde mama tina ngo bokomo finga mama tina très tant yo loba makamuno de so caméra il y a za sima ndio mona misepétage boye c'est on a que la émission na ke na la moto awanga na sala émission yo moni muta ka biso na biso équipe technique na ngana yo les si ba commandaka été il est incontrôlable. En plus c'est le biso yo le ba kangi yo mutu ta na pouvoir au biso il est allé trop loin. Milo angwazo lo ba susu atoko mi lesbienne mobile za lesbienne français yo yekola na susu ya mwana monsieur Milou on dit pas lesbienne homosexuel peut-être ça peut passer homosexuel un peu aussi pédé hein. Ouais, un peu pédé oui. Mais il y a lobby na ngai. Abi yo aso ba kangisi yo. Ato 10 lesbiennes ba obimisote. Nana moni mutawo kangisanga na mboko te ke na obimate. Kabila kuta kangisa ngai bato ne ba kangisa na bima. Je l'aime kutu na Erwana ala kaka patio ya droit. Fatio ya droit. Boko sani di boma Milou. Prophète Denis. Milou. Oh ma qui donc que ma saison mata kaka. En coca. C'est à boîte. Moi il faut tirer na place na. Mais parfois mususu. Hein, na tirer na chaîne. Mais parfois aussi faut réagir mususu na kimia. Moninga milo mususu bimbo vandi no kimia. Otika ngole. Na côté chambre. Au côté no chambre buki mabolongo bandi no sang. Te na bi na côté chambre na pied versé. On peut s'enga vexé. Kasi na kena na chambre. Oh le basouté. Na kena. Ata bimi si je suppose de bi kenini. O ba ko ça la 105 émission. 103 hein. 103 émission. Pendant aux émissions on a répondre. Basi afinga banani. Mais ba ebi etengasko na recherche na nyonso. Na tinde o ndongo. Na lobby na nyonso. Ce qu'on a watinde là. Ba procès tout azala ngona ebi. Ah ba pour ça ma problème ici. Là maman Véro ba ni la procès le 21 juin on a procès. Nana. Na mama nana. Asa suni no yebe mu ba problème. Mama ko lakisa mumbali wana mwana minum bana na yote. Ana itoko ari ko lakisa milute milu amutute alokola la paix. Osani. Milou. La paix d'être. Oui, la paix d'être. Qui n'a évité? Ata minika on a mitengeza wane comme ça minika na mitengeza wane comme lapino esprit lapino. Vraiment l'homme. Nous arrivons déjà presque à la fin de notre émission et naturellement juste quelques questions. Il paraîtrait que non Zawa des Anzini. Il y a Mike Kalambay. Pasteur Mike Kalambay. J'ai bon défi. C'est vrai? Non, oui, bandit. SR va ça ma solo na baonga na zalai. Toyoka kité. Mais maman, nga tamba ke makamona bango nde na loba la papa c'est ba piaki mututuru te ba yebe mutute. Ça va bien surtout. Ba za makamona bango. On va bien surtout prophète. Mais makamona ezali kala so bokene bo ensemble na groupe. Et là tout. Ba cédé. Fiko biso to zituru te, mutu pa zituru te. Ba za bango mi balé. Mais il y a une source d'information, ba pesa ko ba information. C'est qui est vrai et certain. C'est quand on sait. Il faut tous les langues. Bah c'est bien, tout le monde va photo libumine ya comme on a va créer libumu, va ezeme comme à niveau là. Alors là va zeme ya ba semaine ya ba mois. Total lango zeme za la école. Soki mwana botemba sala be bakatika suki bazuki suki ya papa, bati suki sibite to luka o mususu ana. Ou alors bagi soka zo yema nzoto ezongi nzambe ba char de poule bimeli nzambe. Bakati pe suki pe ba megit ba o kata kata ba ngonyo so ana batie ba matsu. L'homme de Dieu. Oui, collé. Atika na break na it. Vraiment si ça arrive que non aujourd'hui et comme baba yo ngo suni sute. Babi ke ni ngo pe mo pe mo se abatu di bali ate kufi. Yo ka pe attention. Asambo tu vas commencer à monter ma vidéo. Zawadi vaseline. Donc comment on se comme bon on se dit qu'à vaseline bana na obimate. Obi nga zawadi so abima na sauter mais na Milou a faire sauter ngami. Milou ayo bien autotanga. Mais Milou pas tagi na lito it. Oyo na ni mutu wana zalaka kalo akozela Moïse Makam. Peigné connaît. Penel Tessia ya oya pemena pe. Ah na eu que voilà c'est ta fille chérie. On conseille qui Moïse bien Makam. Aluga adraga gai baboya. Eliane. Baboya tala baboya. Il est là après 13. Oh ça prêtre hein bon on a Eliane. Mutu siko lokwa la jaloux. Il a Eliane félicitations. Nengo boy Milou. Prophétise comme information sur la voie. Ah, Milou, pardon. Na passé à Batu. Na bo tanga. Bobika ke alinga petit camarade nanga. Moi snae.
a marié officiellement. Na alliance. Babuna giawa ba kaleso etikalaki na chambre ya mfimu tso mwindo ala kaleso na ya tiki na chambre tiko moi sa camarade nangana ayi kokuta kaleso na bitombe bimi. Na bimage. Milu. Pesa biso on pesa te nga fona za image wana fona za image wana. Na koti na chambre. On continue na chambre. Donc on vend kimia. Vraiment l'homme de Dieu. Milu na pas émission mamuke. On a 5 3 émissions bon ça ni. Et musu to zonga les sous exclusivité et bimi les sous. Tena biloko chaque jour. Yo vraiment source information donc il y a pas na abim ça ben information boka. Et on va considérer que makambo ngo beta kuteta po e ba information nyoso. Ah non non non. Na ko gâté. Ça coup d'état non. Vraiment l'homme de Dieu to commis presque na suka émission na biso dernièrement na yo ya émission o ezani. Nabi ke noza na ba kiti shooté. Ya émission oyo. Wala so na mabango nanga ezali mabango ya sutroté na tika na Jeff dans les têtes. L'homme selon le cœur de Dieu. Au mon épée déjà. Mutu ya ndemo kitoko wala comme na. Obosani sus. Vike ezo kanga ezo betite ezo zini vike betite na oyeba ngo kumte. Na pesi l'été à beauté, na pesi jongade beauté, le meilleur restaurant à Paris. Esika moi mungu seli ya maka, moi esika tabali ya maka, moi esika poulet mayo il y a maka. Donc jongade azali un grand partenaire pour moi et puis Churambo malébatable que tu dois la tous et là maboko pembe na kin et puis Fipiko FPT aux États-Unis papa zonga tous et là bah j'en suis sûr au mbongo après 2 secondes au mbongo na yo na pesi sumbote na konde liloba na balie na coopérative konde ah mutu na ngai na nani kabundi alesa c'est ouais balie na ngai wa batute wa batula ngai yo so ndimi bo eseke ya sio ezakuna nani elote banga na mulimu mulima makasi batu batika la ba moye bangwana bakabate te mulimu ko nani ba pasteur konde ese budalo boko petelo wala konde na mugaza na kabundi alesa kalese mudao kabola wanda ko pa mundimi vraiment et puis abina loketo pete alegi milo na danse solo milo na mukala te ya ba Willy te Willy nani Willy vrai ah ok aki quoi mukala la ba break la gata ba boîte donc il est passé un parcours à un dossier makasi moi na mbale wana il faut tout ça la cage mon na Congo tout ti bakanga ako makao ganga na cage voilà aganga trop il crie trop aganga trop surtout basi anga ofinga basi po ba inoffensif fingi ba journaliste bande ko na ba journaliste na makasi senga pasi asa bilobe elo katika na ngonga muno kasi minute mon salaire million ka oganga ganga spécialité na ye et bien oganga na ango soutien ngoma Afrique ana assurance makasi ngoma Africa et kufa vraiment cher téléspectateurs je crois que on peut se bambote na yo vraiment on a la pour sourire c'est-à-dire aux biloko non yo souro swanga linga bomba donc au silica au loba vraiment au bimisi déjà tellement trop la émission c'est la siliki na au silica dans le sens que on débordé mais non kanda vraiment mutu mo bolobi ba non c'est lo kanda je suis dans la kanda vraiment c'est même possible vraiment jour où il y a la kanda vraiment je peux clôturer mon émission oui maman chers téléspectateurs na gaga na Jean-Jacques Bongo na petit na Steve na moné wana vraiment on appelle Sibino Bembote chers téléspectateurs Jos réalisateur abimisi so kitoko na tindi loli omona c'est vrai chers téléspectateurs, tu as commis vraiment la souka émission na biso. Si je ne dis pas un grand merci à mon Dieu, qui est mon sponsor premier, on a la salle vraiment du sous Makasi. Et si je ne dis pas un grand merci à Sila Boula, la femme du chef, c'est qui n'a commis liboma vraiment. Et j'ai dit un grand merci à Conchita Perazil, vraiment, il m'a zakawana à l'andarabe émission na biso attentivement. Ceux qui nous ont besoin de te à la nouvelle partie. Bye.